biso blo ba e ba ndiko bima na mnoko e ba ndiko bima papa na tiens liboko na poche na bi mama ngotoko na lobi na zuka biye moko na pesi ba mwana na zuka ben tester papa ba ndiko bima na mnoko ili na sanza nese ba na sali mama tokuta patron lobi la belobi na bimé na molika ba ndiko zomo na ko ça des fort dans mon bar pesa sur 5 personnes na bimini 5 personnes donc marque ma caméra va passer là na boss aba là pour mon film si na zuka pe na bikina chewa Lubanzajo kuka Lubanzajo marque ba petit toi mais tout makasi lelo na zoli moje ba nyonso bon so na keka so na pesa ba mbo so ba bendinga ibate mekana ngai kuna ba buje zo pe satana soko lukendo katrina kati soko luki satana mama bikasi pende kangana wana na Fatuma tamba pamba mama wa na kei tala yepe mama matila kabana le bisa yo mama ngondimi bitika tika bana bipanza panza bana o bana bake konje kun o bana bake kun natike pasero es yo yebe tata ya mutozo tika bana tala mama Fatuma ba e grand frère akeko zo basango misatu ba ye balati ba bilora na kantine ngo na mai papa ba minere ba mulika ba bazo kota ba bazo seka l'air kaka ba koti ye grand frère na koti abe ko ba koti papa ba kumba na double patte na kotala akemba wa kweli na bana siko ya kumba kantine tuti muta kumba kantine ba mbele ba kweli to ibso makam ngana bibo naganga soki naganga bayana ngabala mukina babujoyo bakendo funda ngai bon soki nakeka so na pesa bambo so babendinga ibakende kana ngai kuna babujezo pe satana soko lukendo katrena kati soko luki satana mama bikas pende kanga sentir makasi yoka makambo bani nakei na pesi yebot le na simbika kama mwana mwasi wana moko na bango to pesa ni bakoladi bobiso na bango mama papa natala na moni on dirait bakainga photo ba reyo ya oiba ba flash wana mbala moko ko bange silinga ba lubitala lobi na tongo baluka kana simeska babirika bido za wana tombola okomona mukanda lettre za wana réponse félicitations en face to sabara basami ba tala sukitiao wana mtowalo kende inermo na zongi pa bayana ngai na bendi bangu na bendi kijos na bendi silver papa pongi ya ngwana mwana na nzambe yo mibwaka kalokola saki afufuna mbetu yoka olio tondi ata munoko fungola kate yoka makambo na sali bayana ngai na benda bango balemba ndo mona ka mutu mususu ozolingo ganga ozokokate ozolingo pumbo ozokimate et puis ndoto lotaka ndoto nini bayana nga balembenga doale bazasu basibalani na yewa na vani papa na komile trembang bang na che monta 50,000 zaï pour les atoyer bazaï pour la linga de 3 jours na soubi Mercedes 3 jours na soubi Mercedes na sisi na komila sisi papa l'air tongo etani bayana nga na batelemi bang papa ava kota akende musala papa nazo comprendre te ngana la likingo moya ko balukezate nazoka kutu koto mabongo ndala laki moya balukezate Sylvain wana aye débat baye oh papa nga kutu likona zoka kwa genou on dit longwaki papa tu ni jaza wa Sylvain nazolo papa journaliste so ke ici ko na soza kon otuna kwa komanda bila azali komanda sécurité chez Camille ya soza komanda mbimba azawala so ke papa sa investigation azawala o ngana na Sylvain aza komanda sécurité muto asaka ba contrat so chez Camille ya azawala anu papa na so ba likolondire linga longwa na so kotambola te papa bozo benga ja yo omone le kotra papa na ngina ngelo to la libe kwenda la linga ngabe nzoka ndina sina frapper bango bien bien la butu la frapper bango bien bien l'air na la ngina to na ke na sima papa satana zali na ba précision mais makambo na ya bombi ba surprise na si na baloki na sima na kutepe na tomboli ba brique enveloppe akaki na koti na mona ndako na vai bambetu na kangi porte na fungoli na kuti lettre na chenette na la type chenette tango papa pour les opérateurs maman pour les opérateurs na bi oyo le na usipa voiture dans 3 jours awa na korenya na evanda na ta la lettre
na 5 billets 10 ya sika basimba na moto kabio moni mbongo totindi sio na bali kotaka leta mbongo totindi 50,000 zaire utaka musika et puis batora ba kumba mutuma ko kumba 50,000. Il faut ça l'effort za mobile pesa sur 5 personnes la nini 5 personnes do marque makamana baka kasarale na ngabo saba zera au mona film sio na tupape na bigina chewa Lubanzajo kuka Lubanzajo marque ba petit toi mitu makasi lelo nazo limoshe ba nyonso baleke na ngai ndeko tetie c'est la bienté papa je laisse mutu makasi za bienté politesse okufa mbana na kena ndako tata na mama na ngai na ba biye wana ya mbongo wa na quelque chose pesa ba petit na ngawa na tinda wa ya boy akei papa na vu selete na bombi na vu réponse na bombi la marque na za na 4 na boto deux petits na pale na kena kuti mama so ba sali bon aliyo ya ba petit wana tete ya kosala te mingi baba sonda baleke na ngawa zo mbongo sombela ngai ambassade ko lera na mu bita ko mela nyoso la ko kukula ali kesu ambassade papa akembangu bempolio akembangu pinza hoy bandu yo bakele na ti baba ki azokia yango yo ya zo mbongo kesu mbela ngai mama lui me comment yo zaka soso me libyo bana kuko tumisa bana mama zo comprendre te mama zo ebate les bateaux c'est bon na ke zo bana mafatu siko na kena kendo kabela bana en tout cas mama wana mafatu mantamba pambra mama wa na ke tala yepe mama watila bana ne bisa yo mama mondimi bitika tika bana bipanza panza bana o bana bake konje kun o bana bake kun na tike pasero est yo yebe tadam ya mutozo tikila bana nayo tala mama Fatou azoka nisa kusomela permis de conduire akanisa bolamu mengai ndoki na lingaka no mabana mama na misato Marcel akoma kutu evangeliste ade pa passer ka songo na station de moto kilumbu kapaso azote kabilo liboso eglise za malamu za wana so tuna za wana papa journaliste kilumbu mobile aende ko l'hôpital Saint Paul docteur wana mobile ya kilumbu bano ngana limoshe wana misato wana papa na longwe na ndako maboko sala mouvement bien pa na biso na koma liboso bana wana bakanganga ba bloka glace na gumba babo uzugumba bien aimé mutu azana nzambe basakana kana yete mutu azana nzamba na assurance moko ali minyum assurance moko esila kate assurance moko me yo lali azobate la yo tala mama Fatuma zate mobale na Kisangani me yo kabana na yemisato ya mike bazaki na sécurité makasi soko moni voisin na yo apesa kombote na tongo ala muka fundike londo aye koloka yo akoki yote ndo moni ayini yo loba mutu azandoki bo pesa na kambote asiliki nini aye komeka yo akokite aye mutu akopando sange moni frère wana zandoki omoni sera azandoki po akoki yote mama Fatuma mama na lingio mingi mama na lingio mingi pasteur nani Marcel na lingio mingi kapaso na lingio badeke na ngai nzambe ya tata na bino nzamba mama na bino atakusamba nzamba refera mutamba oya ndima ko pesa église pa na ye tika nzambe wana pemisa papa na ngana kimya penda apemisa bana kimya soki papa wana pesa ka église te mama na ngali yake ko zo église wa po déjà papa yaki na sege ko batanga na ndo katela mutema na mama ye papa journaliste ezana mutu moko atondi bolingo kwa Yesu te ya mwana lenga na sala kanzambe na blague te papa mama Fatuma na kokibana na te nayo kananda kuna sambeto mama wana ba ubeka jambwanda na tata mutu te alobi soko sali 2 minutes kaka wana nazo boma yo bima papa na matoi nazo kana moi papa na zate mama na zate nazo tuna yo papa pasteur ya lelo papa bishop papa apôtre papa soki nani soki ezalaki bana na yo na vie ya lelo na kondima ya lelo eske balinga basala fasi kwa bana mama Fatuma soki olingi aza wana mama Fatuma kende gira nzambe malamu tuna yo komona ya za wana bana nango pe na botango baza wana soki ezalaki yo eske olinga sala fasi moto azana Yesu mama meme nzetene ya lopango ndoki ali kovandela te po epelaka moto na butu ata pelouse na ye pelaka moto secret zalande na Yesu wana ukangena mukaba papa ndakokite na biblia ndoka bantu na balabala na komi na moniko yo bilokota si tout soko kuti $5 okoleka te mukomusoko te ka bomo ina
na zui mbongo wana 5 billet wana ya papa na matiti na moniko na bwaki boye na bwaki yango na tewa na chili banga na tewa na chama na telemi na sasa samlati ya ngai yo bilo kota oh chance okokende na chembongo papa na telemi na kuluka batu balokota na telema zura momoy mais condition na mekate koliata un rond en attendant no batu bakende na telema na moniko na mbongo wana na telema na kokengela ngwa batu bakoleka peko bakoleka na bakoleka mutalo kotatu papa na tala bilenge mibale ya basi ba jeune fille ba uti na kisolokele ngatu abi bonjour monsieur bonjour citoyen bonjour abi mais papa oui ko frère bisote ba jeune fille bisenga senga na ibi bangote bakutinga pe mesi yango na telebi foro metelo lengete ba senga na offrir bango bo tu ape na kisolokele bo boya tokota kasi ngabi na suis déjà mi ba tokoti na moniko na sombi bango règle ba meli ngai na condition que komekata gutite ya mbongo wana papa natala ba jeune fille moko alongwe se avanda kita ya vandeli na makolo oh papa biso to moni comment on a gentité comment biso to komela mbongo yo zo melate l'état zo tombo la fe bongo nyo se tambuli maele kimi po bana pe badaki bien kitoko pe ali maele kimi na kamati vela tena na mulo lokwa mama zo melisa ka kamati mulo kwa fungoli mama lere ka gutile tane ko mimna e koma kina kumote na yo kusubira kwa lidumu e bandiko bima na munoko e bandiko bima papa na tsendi boko na poche na bi mama ngoto koma na lobi na zuka biye moko na pesi ba moni ba na zuka ben tester papa e bandiko bima na munoko ili na sanza nese bana salibu mama tokuta patron lobi ga be lobi na bimi na moni bandiko zongo na komi na triangle na kamunga na beti bakuna likolo binzale longoli na komi na ndako na ndozo réponse ba chenette enveloppe comme rouge l'état na ngina benga mama pona panza secret bande ko na mona kraka ba na boko ba bloquer ga ya kraka ba kangati na dele de kek na santé pedeli pe na ko tala mama zo tala ngaso basali mama zo lo ba lobi o moni biloko mela lelo mela na bambuma mama bilega mela na bambuma pola kuma misu ne penza moyes alobia mela o mutalo papa l'état mama lui boye ba bien olingo ba zato la mama ba mindela na ba bimi ebele tale ebele liboso na ngai ba bomba ngai papa journaliste ba bomba nga penza ko ba kumbi o moni ba kumba ka to mpioli ba kena nga malembe na salon na biso na veni panda numéro 9 na ndaba ba pasteur Jim ya papa Jim administrateur ba bambana na seli ba ko décongeler carton pio na oki dikoso bete na se kop on dirait ko côté parce que ngabi oui mbala moko na ko mona mama na bande côté na ko mona kaka bani ndako batondi balobi yo tolobi no sala bo sali boy papa frappe bandi ndeko ata si ko abeta ka mutu ndewa mais bolo sa beta ka mutu tongo film pourquoi film midi film poso pi sikoyo papa lobi comment na ndako na komi kokota soka suka mutezo tele makabo nazalaki na grand frère na so cousin na so mo akufa aben konko ka papa lobi me konko yo nde sango mwana oyo poso misatu ya boyo atele makate akenda na simata ali akate sikoyo lobi nini alobi papa makambo oyo tenga te zela nzo baninga na ngai pa i grand frère akeko zo basango misatu baye balati babilora ona kantine mo na mai papa ba mindele ba mulika ba bazo kota ba bazo seka l'air kaka ba koti ye grand frère na koti aben konko koti papa ba kumba ye na double patte na kotala akemba wa kwei kuna libanda siko ya kumba kantine tuti mutakumba kantine ba mbele ba kwei oya nazo ba qu'est-ce qui ne va pas siko mai wane sopele ya na sultani wane baby ya telema aloba ni oni ala ba master na iba kumba kantine ba ya vide ba bandi kosoka papa lobi oh mais konko libelo ko tabi papa lobi ba kwara bazokende nabi le bateau abetabi ba bandi ko seka ba mindelwa bien aimé téléviseur zangonga a cousin nga zongi e pa ya fanda Saint Cyprien totikali na ndako trouble ba mindel na mona ka suba to te na mona ka ba awa na gorge
mbala liboso na kraka baka satana kanga pour dévoiler secret yamana ko lingo poussa pembe na satana te télévision zangonga lelo to suki na remercier papa journaliste John Mbisha Nzamba Pambola yona cameraman na ngai nambala sima to ko continuer deuxième partie Nzamba Pambola. Merci beaucoup wana Botolanda pasteur Mwanda Kassomo Jean Boulandi vraiment témoignage na passé na toko kabona na bon moté toko tourner moi des questions avant de chiter na émission na biso les ténèbres à la lumière. Oui pasteur toi ko yeba d'abord motivation ni ko ezwaki yo d'abord tant vous allez na kati na biloko wana ezaki nini motivation ni ezwaki yo ko kota na biloko wana pe tant vous allez na kati est-ce que ozwaki pe tant ofanda ki boy na kati le bota na o sacrifier ki pe bato motivation nangeza la ki tango ndeko nanga wana pesinga asirenga ke so sali biloko oyo okozwa mbongo papa na koma convaincu ke batata leki na kolata na makolo ya koswanga wana ekolongwa ekosila pe ba pantalo bamba ekolongwa na famille na ngai na tikala ko sacrifier mutu te na sacrifier na mutu te na banda ko luka po ya wala kupeka ka famille te meme na balabala kupeka lokota na yo olekisi mutu wana na sacrifier na mutu te menaki na début menaki ko bebi sabikila na bango te kombela na ba conséquences oyo ozoka to kolanda wana simana. Merci beaucoup. Kasi après repentance, tant que ça, repentance, les lois yami, nous avons commis pasteur. Est-ce que nous avons un esprit, on est continué à déranger les choses? Quand tu papa John Esther, oyanga mwasi ba pesa kinga ya mokiliwana na kenda ka ville na talaka na tera bona ataye Yesu abiki sa totalité soka biki si a sécuriser un point un trait na tika comme ni ba mindele wana ni Esther ni boy mi bale bayaka ko se présenter mo na mona kana muntu te ngai présence na mona ka Yesu le bulusu na bomo ina seko 1.1 kasi un dernier mot to comme na suka émission un dernier mot pona bana nzambe nyonso ba Orlando en ce net moment partout au monde précisément na émission na biso les ténèbres à la lumière ba oyo bazana na molili okopesa bango conseil ni tellement yo zaki na kati kuna lito comme pasteur un dernier mot pour to chiter na émission na biso bana na nzambe ezalaki magie mais ezalaki pona kufate nzamba ebe na 21e siècle mokili ekokoma mabe makasi ndo moni agadaki ngai pote nayebisa yo ndeko na ngai mutu aliaka fimbu tongo midi poko yo mwana na nzambe na monde na Congo na Zaire awa to na Kinshasa oyoki likambo oyo soki okobongwa na te fimbonga na liaki yo koliango 3 fois parce que osali kambo na nko po nzamba aganda nga pona ya koyebiso secret wana na dévoiler yo po obika o sauter place à mabe okendoluka libala na satana te to bala na Yesu et non na satana. Voilà papa journaliste. Merci beaucoup très chers téléspectateurs. Nous voici arrivés na suka ya émission na bino les ténèbres à la lumière lelo tozalaki na isemo makasi pasteur Jean Kassomo Mwanda yambaki biso na église na ede to beti na mo masolo témoignage na par rapport à les passé na yo ekomelaki ezambala liboso te pe ya suka te tellement télévision ezangonga. Deuxième épisode, deuxième partie ekoya to continuer kaka kosala ba émission na pasteur Jean soki a invité biso tokoya sans plus tarder nako ki kokabwana bino bongo te sans remercier toute l'équipe technique sans oublier conception na réalisation et émission papa Bruno Motonanzambe, pourquoi pas aussi notre caméraman Christian Malo, sans oublier notre cordon Hassan Mboma, sans oublier aussi maman Christa Pelewe, pourquoi pas aussi maman Mati Matondo, grand merci maman, sans oublier notre monteur Ouassala qui a vraiment bah image zala bien, Grady Imana. Restez branchés toujours sur votre chaîne Récit Télévision pour s'abonner sous massivement. Bon landel sous actualité émission Nabino les ténèbres à la lumière avec John Misha à la présentation. On se retrouve prochainement pour un autre numéro. Au revoir.